Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2028! Jean-Marc Aboud, président de la République! Zoï Zoï! Salamo! Zoï Zoï! Salamo! Zoï Zoï! Salamo! 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 Bana Jean-Marc Aboud Bazawa! Rosali! Bana Jean-Marc Aboud Bazawa! Rosali! Bana ya prochain président de la République Bazawa! Rosali! Soki Bazawa Bobeta Maboko Makasi! Merci beaucoup. Banzo Indenge pour répondre massivement à l'invitation à la biso ya mokolo ya lelo. Boyebi ete biso bato ya Vision Kabund bana ya Jean-Marc Kabunda Kabund chaque dimanche toyaka awa kosala réunion na biso oyo tobengaka réunion hebdomadaire boye te. Oui! Alors boyebi ete président na biso abimi na prison boye te. Oui! nayebisaka bino ke président na biso akowumela na prison te akobimaka na mingi te boye te. Oui! abimi to abimi te. Abimi! mobetela ye maboko makasi. Voilà. Lelo oyo tolobi tokosala réunion te. Au contraire tokosala sensibilisation. Ndenge boyebi bino moko Vision Kabund mission na ye eza ya korecruter, sensibiliser, mobiliser mais aussi vulgariser vision ya président na biso boye te. Oui! Parti na biso journée ya le 1er mars. Nous allons assister à la cérémonie. Il y a lancement officiel, il y a processus, il y a vente des cartes de membres. Pour que mutu nyonso, membre nyonso, militant nyonso parti, azwa carte na ye. Malamu to mabe. Malamu! Soki eza malamu bobe de la président maboko makasi. Na mboka na biso awa ba parti politique eza plus de 700. Mais soki botamboli na ba parti politique nyonso wana ba carte ya membre ezalaka lisusu te. Ata oyo eza na ngambo kuna bomoni bango nde baza wana ba carte de membre ezalaka te. Bango parti au pouvoir baza na ba carte de membre te. Président Kabunda alobi boye biso ndenge tozali koprône changement boye te. Oui! tosengeli to prêcher changement même si toza na kati ya opposition. Na kati ya opposition tosengeli to organiser parti na biso. Membre nyonso osengeli aza na fiche d'adhésion na ye mais aussi azwa carte na ye. Po carte nde ekopermettre biso toyeba parti eza combien de membres boye te. Oui! Sans toutefois tarder nde nayebisi bino tokowumela mingi te nakopesa maloba epa coordonnateur ya commission apesa bino perspective mpe ndenge makambo ezoleka bobetela ye maboko makasi. Assez viva! Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2028 Jean-Marc Aboud, président de la République! Nanko! Nasepeli mingi ndenge natelemi liboso na bino na poko ya lelo. Avant ngai na banda oyo to prévoir comme discours liboso na bino nakokende remercier d'abord le président national oyo ya biso parti Alliance pour le changement. Ezali na vision na ye nde biso tosali nini totelemi awa. Natelemi awa liboso ya banani batu ya Vision Kabund. Bozali bato bazali komema Vision Kabund na bino na biso tozali obele na molongo moko na vision ya président Kabund. Vision wana ezalaka eloko moko, changement du Congo et du Congolais. Nous croyons que le changement est possible. Nous croyons que le changement est possible. Namboko. Toboyi fatalité.
Et cet espoir wana ezali incarné epai na mutu moko. Mutu wana ezali Jean-Marc Kabundi Akabunda. Nazali pe remercier les camarades secrétaires national adjoints, les camarades Boaz Mwamba. O asali biso privilège oyo munene kotelema liboso na bino mpona komemela bino oyo ezali message na oyo ezali mabongisami ezali kosalema na kati na parti na biso Alliance pour le changement. Nazali ko remercier les camarades secrétaire national Boaz. Tobetela ye maboko. Kosala musala oyo azali kosala oyo eza facilité. Il faut savoir être reconnaissant. Azali ko prêcher l'évangile. L'évangile selon qui? Selon Jean et puis selon Marc. Pour la kotalisa oyo ezali vision ya parti na biso. Sans plus tarder, tokokende na oyo tobongisi comme message tozali komemela bino na pokwa na lelo. Maloba na honorable Francine Bompeti. Tobetela ye maboko. Merci Cordon, merci Saint-Antoine. Assez viva! Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2028, Jean-Marc Kabound, président de la République Nango. Vision Kabound na pesi bino merci. To pesi bino merci mingi parce que bokomaki depuis 14 heures. Bozalaki debout, bouti l'église, bouti occupation, mais bolobi boya, malgré bozalaki na réunion na bino réunion oyo et s'est transformé en mobilisation, et s'est transformé pour biso to pesa bino message oyo. Quand on lit commission, il dit kotambola yango bokote. Quand on dit commission et bozala na force wana te akozala kaka bango moko à travers bino nde tokosala ke vision oyo projet oyo etambolisama malamu boye to boye te yango tolobi boye carte toyebi biso nyonso tu tozalaka na bacarte d'électeur. Carte d'électeur eza mpona nini? L'esprit eza identité na biso eza boye to boye te. Donc carte de membre ya AC elingi koloba ke ozali membre eza identité na yo na parti AC. Boye to boye te. AC viva! Viva! Tolobi carte wana ekomonaki déjà sport, j'en suis sûr. Mutu nyonso amonaki sport wana. Est-ce que sport wana esi bomona wana baparti songolo pakala? Ezali sport moko nayebi te qualité wana oyo esalemi eza world oyo balobaka. Assez viva! Viva! Yango tolobi boye livraison yango ekobanda le 1er mars. Jusque là prix non de pesamité. Je pense ici mardi matin pour qu'on soit déjà ma circulaire oyo ekolakisa ke montant ya carte eza boye mpe ekozala na prix moko te eza ebele soki ndenge exorbitant oyo balobaka na lopoto ekozala moko te ekozala na prix moko oyo même mama amatembela kosomba mama amapa kosomba mama aza na fin fo akosomba oyo aza kokuba akosomba ase viva! Viva! Donc ekozala na prix moko malamu oyo ekopermettre ata oza sommaire osala nini? Osomba! Ata oza étudiant osala nini? Osomba! Ata oza fonctionnaire osala nini? Osomba! Voilà, yango tolobi ekozala livré le 1er mars. Mais ekozala awa na parti te. La partie eza uniquement pour na internationaux. Mais pour la biso entendu awa yaki ba 6 fédérations. Boyebi ke toza na 6 fédérations. Toza na fédération ya Tchangu oyo ekabolami Libane. Tchangu 1, Tchangu 2. Toza na Funa, toza na Moamba, toza na Lukunga 1 na Lukunga 2. Nesali biso 6 fédérations boye te. Yango na pesi bino message tosala sensibilisation.
eza intérêt pour la commission te eza intérêt pour la mutu moko te yango tose présente awa po topesa bino message wana po eza intérêt ya biso nyonso intérêt ya biso eza nini tozala c'est ça viser un président eza que mutu nyonso président national mutu nyonso azala na identité na ye identité na eza nini yango nalobi na bino bapapa bamama bandeko tokende kopropage message oyo toza sur le premier tokotonda poko bafis et puis il faut na préciser eloko moko fiche eza ya kosomba mutu moko te ayebisa oke fiche pesanga 5 000 pesanga 10 000 soki oyoki mutu alobi moko ya kodenonse bokoafishe banimero na biso oyo bokoadenonse bato wana soki omoni mutu alobi na ye oyebisi président Bowasi parti mpe ezali awa oyo kodenonse aucune personne akoyebisa oke fiche eza autant ntango monto ya karte ekobima mutu nyonso akomona na baforum na biso mpe bakommunike na biso mpona koteka karte na sensibilisation ekozala kaka te na bamédia oyo na tv po eza na bato misusu mpe alandaka ne tv mingi te eza na mutu mosusu alandaka mingi bainformation na ye na telefone ekozala mpe pousse à l'oreille ekozala mpe porte à porte tokotambola kaka biso te na bino mpe elongo tokozala na bino tokotambola tina basika na bakisese na banini tina suka kuna tokotambola mpo epermettre mutu nyonso asala nini azwa karte na ye yango message oyo nangaki kopesa bino na mokolo ya lelo yango wana natondi bino Assez viva! Viva! Aussi, honorable Francine, ndenge asemboli yango. Tozali kobanda le 1er mars. Bokozwa bakarte. Carte wana, l'Alliance pour le changement est un parti politique de la base. Elingi koloba nini? Biso nyonso tozalaka na baselile na basous-section na basection mpe na bafédération na biso ata ndenge toye awa boye na siège national ngai nazali moto ya fédération ya Lukunga karte na ngai nakoya kozwa yango awa te nakozwa yango a partir ya fédération na ngai au plus tard, honorable alobi mardi, circuler réseau Tambola partout. Na po etali prix ya carte wana. Tozali cause la camarade secrétaire général Beli Mutono o azali cause circulaire wana pour la fixer prix. Mais biso, il faut donc ça la o ezali mobilisation, sensibilisation de porte à porte et puis bouche à l'oreille. La bonne nouvelle doit être prêchée dans nos familles, parmi nos amis et connaissances. Na bisika ya ba université, ya misala ya ba kelasi partout. Koyebisa muninga, est-ce que vous avez une carte na yo yebela? Assez viva! Viva! Yebisa muninga, opération vente de cartes bandi, vous avez une carte. Est-ce que vous êtes membre? Yebela. On ne kondimela mutu te. Obombi kondimana okaka yo moko. Non. Lorsque nous croyons à la vision Kabunde, nous allons prêcher cette vision-là et amener des adhérents. Il faut pas adhérents ba côté belé. Bazali déjà. Na rotuna bino motuna. Na Kinshasa oyo. Na Congo oyo. Botangela ngai kombo ya personnalité politique moko oyo boyebi oyo azali na offre koleka ya président Kabund. Azate. Donc nous avons une marchandise oyo koleka partout parce que offre nango
eza kitoko. Vision nango eza kitoko. Donc eza na mutu moko te oyebisa liso la Kabound aboya. So aboyi to comprendre directement. Mais mutu moko ta koboya. Nous vous invitons pour la vision Kabound à vous investir dans une mobilisation, sensibilisation, de façon que l'opération est à la réussite totale. Assez viva! Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2028, Jean-Marc Kabound, président de la République. Merci beaucoup. Vous mettez la corde à Maboko Makasi. Maboko Makasi. Vision Kabound. Bagosati! Vision Kabound. Bagosati! Vision Kabound. Bagosati! Bagosati! Kabuya Yokite. Vision Kabound. Bagosati! Vision Kabound. Bagosati! Vision Kabound. Bagosati! 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 Maboko Makasi. Merci beaucoup, chers camarades, membres du parti Alliance pour le changement. Merci beaucoup au conseiller spécial du président et cordon de la commission et Madame Francine pour avoir présenté de la manière la plus bonne c'est à quoi consiste la mission de la vente de cartes. Boé! Donc, ndenge boza awa boye bozozonga na bandako na baquartier na bauniversité na baéglise na baveni na bino koboteya sango oyo bauti kopesa biso awa. Kinshasa eza ville moko eza pas moins de 10 millions d'habitants. Boé! Donc, soki kaka awa na Kinshasa awa to s'investir mingi pour que kino nyonso asomba carte ya membre parti na biso ekozwa mbongo ebele. Boé! Pour parti politique evivaka na ba vente de cartes ba cotisation ya bamembre na badon na ye. Mutu aza te bakosa bino teke parti na biso toza na mutu moko quelque part atindaka mbongo mpo parti etambola eza lokuta jusqu'à la preuve du contraire. À part président na biso oyo apesi biso siège ya kitoko boye kobeta yango maboko makasi oyo atie bamoyen na ye nyonso alobi boye oyo nyonso nga nazwi natie yango pour l'intérêt du peuple congolais. Biso mpe à notre tour tosengeli to rendre président na biso ascenseur. Ascenseur eza nini? Offre politique na biso toteka vision ya président na biso bakongolais nyonso baya bakotela parti na biso mpo nazoyebisa bino awa oyo nyonso ngai nayebisaka bino ekokisamaka boye te. Jean-Marc Kabound est le prochain président de la République. Obeta yango maboko makasi. Kabunda! Opposant au pouvoir, tokozo minduki te. Boye te. Président Kabound accédera au pouvoir de la manière la plus pacifique. Oye moko ata héritier idéologique ya papa Etienne Tshisekedi. Boye te. Papa Etienne Tshisekedi atangisa combat non violent, combat pacifique. Biso tokotambola na makila ya bakongolais te mpona kozwa pouvoir. Boye te. Mpona yango natondi bino botondi tozolibere bapaya na biso. nakozongisa micro epa secrétaire permanent mpo akabola bino baoyo baye mpona mbala ya liboso. Ngai nakotikala ti ba 21h awa pour tout celui que j'ai donné rendez-vous soit sur Facebook, soit sur TikTok, soit sur WhatsApp pour des entretiens utiles. Merci beaucoup. Masolo ya sika na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimenté pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99
381 plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité De notre service.